Alimia. Il y a Laura Sokokonde Makambo, HM Hôtel de Monnaie, Tala Koya Yoye Makambo Change. Il y a Laura Sokokonde, après la Galilée à terre, quand on va péter l'onaba. Ça c'est à Laura Sokoko. Bah, cela, oui. Ils ont 4 plans, mais moi que j'ai une Mercedes, il fallait que je changer moi. Et donc, pour nous, c'est mardi, mais le cas a mobilisé qui vient, tous les là autour il faut renseigner Dieu tout ça makambo esalemiawa esalema na musique ya mboka na biso te papa limia nakali so yebi histoire ya musique na biso ke Luambo Franco ayaka Tabula ayaka Wenda ayaka Papa Imba ayaka Kofi ayaka kutu ba voter Kofi ayaka ya kuiba ya bayibi batela konterere kera mboka ba werera baya ba chibira baya etikala ko salema te mais lelo oyo nandimaki na koma job nandimaki mama didi yeken nandimaki bato ba humilie ngai nandimaki bato ba seka ngai na boya kofukamela ba Rwandais. Je ne peux pas trahir mon pays bien aimé les Aïe. Na lakisi lelo ke naza leader incontournable ya bitumba oyo Nzambe na lola lakisi ke bo faire attention na moto wana boketuwa yango motema mabolongo inda na ba prière na biso na ba losambo na biso lelo toko kutana na Nzambe na mabongisa Nzambe toko Nzambe kotinda Colombe ya Laura Sokoko bisinga biwa yambo tango zolanda bakatumbu wana baobotela problème akabaka na bango te nakendaka pete ke bakabela ngai mpo matériel elobelaka ngai rien nakutanaki na bafayilu bamozito ba Jean Pierre Mbembe bango bakani na bafélix Tshilolo na Etienne Tshisekedi bakanisaka ke bakomanipule ngai oke ngai naza na avance na bango ya plus de 250 ans lelo oyo na remercie Nzambe ya Laura Sokoko merci bazolanda mokili mobimba ya Laura Sokoko eloko nakopesa eza te ya Laura Sokoko nakopesa ka détermination nakopesa nzoto makasi nakopesa na kombo ngai nde na yo toyebani makambo nini toza kosala elongo na ya Edi Bolombo greffier international elongo na commandant eso na Patricia Bola Papa Tom et puis compagnon d'élite okaka na butu nyonso mama Didi tala babaza boye mafute okalinga mpo okalingi tilapia yango namoni papa Limia eloko ya solo oyo ngai nalingaki na kati ya vi na ngai Nzambe apesa ngai oza témoin ya histoire bato bahumilia ngai bafinga ngai boketa aza na eloko te ok héritage ya solo c'est l'esprit oyo eza na kati ya esprit ya moto yango wana nde eza Nzambe lelo oyo première victoire na ngai papa Limia ezali ya kobokola bana na malamu na nzela ya Seigneur Jésus kobokola bana na nzela ya sembo lelo bana baresir donc na fier na Cédric akenda mboka ye moko abali mwasi na ye amemi mpe mwasi na ye na poto c'est force ya moto yango wana donc komona lelo petit papa tokenda nayo abali c'est ça la vie yango wana komona mpe lelo ke chancer la vie boketu licencié en général langue etaki assistance sociale à la kata bureau donc mobali na ye Dadi Kabeya do nana beau-frère na ngai za Moluba bokilo na ngai Cédric Moluba Petit Papa Moluba c'est la vie Moluba
na na koko pe ya muluba na ndako donc bandeko na ngai nzambe alakisi bino makambo ebele na fier na beau fils na ngai Dadi Kabeya na si napesaka bango bénédiction bazelaka bazonga mboka mposana bango ekokisama naye komona lisusu Adassa Davina la couleur d'origine ça fait asimba ta produit moko te depuis kobotama na ye 6 diplômes ya gestion lelo Davina aza na bureau na banque non nayebi so bacongolais te bake lubenga ye apesa bacrédit bapesaka crédit nde bokolosomba baterrain na kati ya mboka soki mwana apesi bino crédit bino bosomi yango batelevizio minene bozosomba biloko ezotikala awa Davina merci beaucoup na nyonso osali et puis na remercier Eli la beauté ye alobi no papa nga mpe nasala aide soignante oyo Denis Morguez basalaki bakini basunoli bato nga nasala mpo lobi azala ta infirmière na kati ya mboka na biso infirmerie donc na remercie mpe Petit Moïse Boketi Longombolo les grands économistes na remercie Fabrice na PDG Mayala bacompagnon d'élite na biso donc moi je crois que tu as besoin de Davina et après sa message clé prière et puis on a Simba voilà. Maman Davina vient. Éternel Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, na pamboli yo na moment kitoko oyo pesi biso boye Nzambe na yebaki te un jour Nzambe akoki kosunga mpe moto asunga ya yambo abinyamaki mingi Nzambe asekami mingi Nzambe me na mawa na yo Jésus-Christ Nazareth oyoki kolela ya mwana na yo olongoli ye mpinzoli olakisi ke okufaki na ekulusu osopaki makila na yo mpo biso tozwa bomoi makila no ekulaki pamba te Seigneur nakumisi yo Nzambe na ngai na netoli munene na yo na nyonso osali na libota na ngai na bana na ngai obimisi biso na mboka bapaya ozwi bato tozalaki na neya tozalaki ntina mpo opesa biso ntina Yawe napesa yo ndina Adonai mon roi natombola yo te mpo na nini Jehova Shama Elohim je dis merci Seigneur Jésus je dis merci au fond de mon cœur mon roi tu resteras mon roi Seigneur oza Nzambe okotikala Nzambe na libota na ngai nayebi te Nzambe nini nakoki kokumisa ye lisusu na bomoi na ngai merci na oyo nyonso osali mpo na libota na ngai merci Nzambe kolongola biso na pasi mpe kokomisa biso na moma oyo Yesu napesa yo nini mokonzi ya bakonzi le roi des rois merci nayebi ke osopaki makila na mpo na biso namoni yango lelo Adonai namoni yango na libota na ngai na bana na ngai Nzambe natiki nation na biso na maboko na yo nation congolais na maboko na yo pepe congolais ata bazolela nayebi ke Nzambe un jour okopangusa biso mpinzoli okolongola biso na pasi oyo Nzambe natiki libota na ngai nyonso na maboko na yo natiki bao nyonso bandeko nyonso balandi biso na mabota na bango batela mpe bandako na bango batela bana na bango Nzambe merci magende tozalaki na kati ya Egypte toza na Egypte Nzambe Canaan de Congo sala biso grâce tozwa Moïse ayeba kokata mai mpona kokota na mboka na biso Nzambe pasi eleki baorphelin baveuve batikali bana bitike Nzambe sala biso ngolu Yawe nyonso totiki na maboko na yo Adonai tu es le roi El Shaddai Elohim Jésus-Christ Nazareth l'homme de Galilée le Seigneur mon roi alléluia Rekabashika Maka Yabasantu tu es Dieu Jésus alléluia oh Baba voilà molimo voilà biloko bomona yango te mais lelo il fallait ka bomona yango yango to présenter tomoni misa dolo ya 4 non eza 4 toi tomoni lelo mais c'est question peut-être retourna mais nyoso osala ngoni ni parce que non yango na lobaki donc nazalaka combattant na combataka nazalaki résistant na résistaki soki tokomi na étape ya kolibere mboka ngai nasololaka na Nzambe asala mabele wana soki nayebaki ke mboka lobi ekozala libere te na ngai baya aloka mpe yanga mbongo
tosala bafete na mama didi na bamakambo ebele mais taki na confiance ya nzambe ya mabele ya Zaïre o papa Bitumba Kimbangu abundaki 30 ans ya prison makila esopana ya Patrice Emery Lumbumba ya Floribert Etiebeya ya Fidel Bazana ya Cédric Nias bamakilo ezosopana partout na bayumbi na bakasai na baituri na bakipupu na bamagi partout yangona etaki naza kolobaki naza libérateur yango nandimi biloko na ngai oyo yaloka sombeli ngai mais ekokende Angola ekokende ovanda na Angola d'ici là tokera no mpo na makambo ya contener ya 40 tolingi totina yango kuna mpo ezala na sécurité mpo kuna eza mboka moko bakoki kobatela nga biloko etaki place ya aloka azali yango wana toyaki lelo nabenga bino nakisa bino ke eza 4 plans de Mercedes moko tokozwa yango mardi mais luka toprokamaki yango moto wana ekobisa biso ke na garage bakangaki donc yango motuka baso babeka motuka bo ndako parce que ndako mais non oyo eza bandako ti mais na masolo ya likolo ya moli ifo ozala inspiré ndako eza kaka osomba na banda na kitambo te okoki osomba ata na mbakana otongi ovandi